Non, non, fallait que tu ailles Seigneur, Seigneur, pendant le 25 décembre 2017 et le 25 décembre 2018, tu as une année. Tu as battu l'équibiso, au salibiso ngolo. Tu as pamboli nzambe, tu as bolam oyo sali. Et le bina proverbe, c'est lui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera pas sa vie. Ce qui nous passe, les malins font sa malam. Nzambe na oyo sali biso te bi merci pa yo. Kumbama na ba circonstance nyo sécurité le bito komisa yo. Nzambe nyo so to sala to sala ngona kombo na yo. Yawo isuki te wendako te kotala bandeko tika nzambe yo okumbama. Du début à la fin la place katina biso. Na mandat na yo tout ce qui n'est pas de Dieu ils a déjà détruit au nom de Jésus. Nous c'est ko sala ma awa et pesa yo gloire. Que l'esprit de la Pentecôte règne au nom de Jésus. Ouvre tout le monde, soit au contrôle de tout et de tous. Nous croyons que tu es là. Merci pour ta présence. Nous disons Amen. Amen. La pétition de meilleure vie. Merci. Meilleure vie. Merci. Vraiment, Nzambe akumbama. Naza vraiment touché. Naza touché. Et puis, na pamboli Nzambe. Et na sengi su na Nzambe. A pambola su makasi mama chala. Na compassion, tout na musala o Nzamba pesiye. Asala parce que za moko ya recommandation na kati ya maloba ya Nzambe. Amen. Amen. Yalboso na koloba ekele to za le 25 décembre ndenge toloba ekele lo Noël. Mais Noël eza le 25 décembre kangaya. Le 25 décembre eza mokolo lokola mikolo nyonso biso bana Nzambe eza na mokolo moko te o elekelaka biso. Au contraire, si tu as na mokolo wana vraiment tu as posa Noël te mais tu as posa Nzamba comme c'est na Noël. Amen. 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 Pendant na proverbe. Proverbe chapitre 19 verset 17. Le lobby, c'est lui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Moto oazo pesa na oya zangi tababe la pauvre tout monde moto oaza na makokite. Mais na moto azo pesa ye azo devisa nani Nzamba. C'est que tant on a pesa moto zangi nazo za lifuti ezo ngepa na ete mais nazo mona ke na devisi Nzambe. Amen. C'est pourquoi on va que Nzamba pambola mama chala na bato so nzinga nzinga na ye pe na bandeko nyonso oyo baya ko contribuer même 1 franc. Même quelque chose na Katia Moussala Oyo parce que c'est l'œuvre de l'Éternel. Mokanda na Jacques chapitre 1 verset 27 et le Biboye. Évangile topé religieux ya solo. Ezali oyo ezolongola mbindo na Katia mokili. Ezali pe oyo ezosunga borfelin pe ezosunga ba veuve. Amen. C'est-à-dire balinka balo banabso que à part repentance autre côté ya bateau mais sengeli fait misala ya lisungi esanini eza. Yango yesu ateki bato na kata lisobe simana yango alesi bango na molimo pa lesi bango ya nzoto. Donc ce qui présence na biso lelo eza awa eza par rapport ya contexte wana. Par rapport ya contexte wana. Jacques chapitre 4 verset 12. Jacques chapitre 4 verset 12 ya montré dans la présentation. Bible lo biboye. Ezana kombo mususu te o ekobikisa na sena moi. Kombo ezali kaka moko bobele kombo na ye na Yesu. Est-ce que bana tola na malamu? Kombo moko ekobikisa kombo ya nani? Na Yesu. C'est que Nzamba ngaka yebisa biso ke ata naza na situation moko, ata naza na problème moko, mais kombo moko epesa melinga pona longa eza kombo ya nani? Ya Yesu.
c'est que vie na biso mobimba et c'est ngeli ka to yamba kombo na parce que komba lobiko yango. Amen. Amen. Soki to kolia na nzoto mais ya molimo pesa très important. Moi le pasteur Michel oyo natel bosona bino, mon père m'a laissé à l'âge de 7 ans. Donc cette œuvre c'est l'œuvre que Dieu m'a béni. C'est pourquoi le dit que na milobeli est belé. Donc Oyananga Awa c'est l'inspiration aussi. À l'âge de 7 ans j'ai perdu mon père. 7 ans Nazana n'a passé deuxième primaire. N'a perdu papa. Alors pour naïe je suis malade. C'est que faut comme mon côté les maladies nangai. Batei ngai Yesu na yambi Yesu wana de Yesu wana aselinga pe lelo et nazo continuer kokoba na bomo na comprendre que c'est lui le vrai père. To lobi amen. Amen. Ben mission na biso lelo eza beaucoup plus les toto lo bana nzambe. Bible lobi que c'est lui qui donne aux pauvres prêtres. Ntazo pesa na oya zangi azodef sanani nzambe. Et puis tout le monde sur Jacques chapitre 1 verset 27 va lobi ce qui évangile à solo ezali et longola mabe na mokili kasi quand il s'appelle orphelin et quand il s'appelle ba veuve. C'est que nzamba boyi ke bolingo o ezanga misala me photo laksango na basini. Yango to yaki awa elongo na maman Marthe de avec papa photo les kassou le 25 décembre. Mais beaucoup plus ezali na kati ya association ya ba maman o ba bengi bomoko nde toye na cadre wana bomoko ezali lisanga ya ba maman et zwami na Switzerland mais ezape awa na Congo eza représenté na district ya Changu et pas ya maman Marthe oyo a mimi bébé na biso wana yende mutu aye na cadre ya bomoko. On a kata bomoko misala o esala makeza misala o touti komona awa. Bomoko ezala misala ebele pour soutenir ba orphelins, pour soutenir ba veuves, pour soutenir ba tunyoso o bazana ba pasi, les personnes vivant avec un handicap. Donc bato yo bazali ba kufamisu, ba katana makolo, bazana ba défaut corporel, ba o bazana malade na bopito. Ba ndeko o balingi ba yekola ba misala, ba o vraiment bazo souffrir. En général, ndezali musala ya lisanga ya ba mama bomoko. Loko leza moko ya musala wana nde représentante nango na Changu na Congo alingaki lelo aya asala œuvre wana par rapport ya musala parce que c'est recommandé dans la Bible. Tolobi amen. Amen. Voilà pourquoi des mamas zawana je crois azana emo ya loba et ayi biso pe nini oyo ayaki na yango na compte ya ba mama bomo. Bonne année. Mama tapisi no bonne année. Moni mama na yebinga. Na esamunanga. Mama mama samunanga batile na comme que tunakuti espoir akomi yaya. Donc esa mon bébé azali awa. Na moni bébé, c'est on a mona ba bébé, na moni mama chala. Mama chala bina tukanza mapambola. Na moni musali zokola. Ma bébé n'a pas bien, ouais, t'habites. Comme yaya. Ma t'habites à Koli. Maman m'a dans les belés, ya kolobate. Na d'ailleurs na posa bino ma casse na mon abino mais ma coquille et zozanga. Na muki onzamba pesingai, na le sungia ba maman ba moko nde pasteur auti koloba. Ba loba ki kende ka tala bango ka ya pamba. Il suffit qu'à bamona bino. Loko ba moni bino. Ba moni papa zo tambu c'est loko boy. Azuka elili oto tinda ba mama ba moko. Bino mo bi ba tuna bino mituna boloba. Botinda ba mama ba moko bazana poto na Switzerland. Botinda maloba. Olingi nini bozana posta nini. Mama Godé waza mokambe ba mama ba moko. Mama Béatrice Tuli ye pas na kati ba mama Joanna, ba mama Mado, ba mama baze belé. Ba osana kata ba moko bino pe bokoloba. Botalisa bango elo ni bozana ngo posta. Eza bongo te? Bongo. Sko na yango na muke o nzamba sungaki. Elongo na mama Marthe, na mama Wivine, na papa Sami, na pasteur Michel, na yaya Charlène, yaya Balek. Mama tabaki ala makala lo som kie. Na mama de som kie, na mama so som kie to sa nini to lia. So to lia mama te no pe lo so ka ya muke bo tika ko lia ta lobby na huile. Ke mama ta ki na ngo ya ngwana. Naza minga wala batina stepe comme on a bino na zon silo kumbe pa nzambe na kuti bino so santé kitoko bokoli ba yaya
vraiment na CP ma case. Merci. Papa na benzo na tengi na kaya ngwa. La délégation à Bomoko, où ils ont dit Kambani, nous la présente, nous voyons la maman avec le pasteur, notre pasteur, toute la délégation. Merci mingi pona boye na bino na kati na mokolo ya Noël pona koya kolesa bana na bino nzambe nanga apambola bino ezali mbala ya liboso te boyaka na bino mbala na mbala lelo mpe bosepeli kofete na bana na bino ensemble le 25 décembre. Nzambe apambola oyo nyonso akontribue na mbongo nyonso oyo esalami lelo na kolesa na kolatisa mutu moko te azwa likama te azwa eloko mpasi moko te ndenge boniati awa mapamboli efongolela na bino na bandako na bafamille na baprojet na bino nyonso ekende mosika pourkui pas bato mpe baza na poto bango mpe bayamba mpe mapamboli wana bamama bomoko boyamba mpe mapamboli wana mama Kode boyamba mama Béatrice mama Joana mama Mado Mafuta na nyonso bosali mpo na bana oyo nzambe na nga apambola bino. Merci mingi. Amen. Merci na ba maman na biso nyonso ba maman bomoko o bandimi ko kanisela biso kasi na oti na malobe pa na bango me babosa na biso te bakanisela biso na nyonso bakozwa batindela ka biso babosa na biso te tozaka bana na bango so batiki biso na musoko kosunga biso par nzambe na oti na malobe nzambe pe apambola bango asunga bango na kotambola na bango na banzela na bango nzambe apambola bango biso pe bato akuti fo batina biso ba machine tala posa ba machine to tonga katoye ba koto natine bango. Merci. Amen. Comment la tabita na pesi ba mama merci nzambe apambola bango nde ba kotala biso ba chiso biloko akolia nzambe akanisela bango mingi na o msuba za na poto nzambe apambola bango batika biso te basunga biso ba ko sunga biso tika tolala bambetu te basunga biso. Merci. Okay. Bon appétit. Merci et pas ba maman Marthe et pas ba maman nyoso bomoko yango na pesi merci toza na posa ya kozwa mwa bilamba nyonso nzamba akanisela bango banzela na bango abosa na bango te nyonso bakoluka kolo apambola bango toza na posa tozwa ta mwa bilamba moketi bayele biso me nzamba apambola bango te apesa bango oyo koleka na oyo bayotindeli biso. Merci. Amen. Nga kombola nga Jacques. Oui. Na pesi ba maman nyonso baza kuna na ba mama bomoko bonjour. Nito zaboye to remercie bino na oboseli biso na mbonyo so botine biso po biso to lia po to lata bokanisi biso po biso to zabana na bino kasi to na poso bosala biso botine biso biloko botine bobongisa biso pe place ya kolala. Naza mama Christine nazolala na bana oyo na ndako naza mama Beba kadi tuzana ndako te ndako zo poleka mai ezoleka na ndako ebebi eza bien te osonga biso na ndako tomona ndako. Bodenga komona Dorcas naleki na ase na pene boyo sunga biso mbongo Minerval bayebi biso na ekolo Minerval eza te toza na bamatela te bilamba na biloko alia kala te janvier esila bosunga biso botika biso biloko ya kolia na place ya kolala na toilette yango etonda bosunga biso. Amen. Dans la bibliothèque.
Ah, ils ont appuyé. Bano batangaka awa. Siko directeur na bango comme azalaka toza na congé au bureau ya directeur. Bureau ya directeur na bango ya classe parce que toza na école primaire kakawa. Au bureau ya directeur na bango malgré ba livre ezate kaye ezate mon muté ezali te yango tofuniki beaucoup na mbula po ezotanga yango tofuniki kapoko. Ah, wabi. Awa ezali salon na bango ya bana. Na mois de mars bango tuko yiba bango, yibi bango mesa, télévision, radio, yibi bango biloko nyonso ya salon. Na ba kaye na ba sac. Na tiki kaka congélateur, yibi stabilisateur, na frigo moko ezaki debout wana. Ndi yango wana likama tozwaki. Awa nde chambre ya bana basi nyonso ya mike na ya mikolo tozosangisa bango ka awa sikoyo soki tokomi na butu bana mibali na encadreur wana bakei na salle de classe totransforma lokola salle puisque na butu moye tosangisa basi na mibali eza te mais toza na bosenga ya bambetu na bametla ya bien et puis tout bon ça na condition à chambre ndenge esengeli puisque bana baza ebele mais chambre eza moke cuisine na bango na kati ya cuisine eza mpenza ndenge norme ya cuisine ezalaka te toza na posa basani na banzungu cuisine yango oyo pisika soki mbula ezali bayaka nde kolambela awa mesiko awa na kati awa neti ndenge boye na loso wana tobombaka yango awa soki baza na mwa loso mwa madesu donc oyo nyonso esengeli provision tobombelaka bango awa tozobimisa moko ndambo par jour ndenge na yebisaki bino ke ndako eza mokie espace eza ya biso me ndako eza moke malgré wana totoki koloba ke lokwa ndako eza moke tobomona te biso tozaka posa kaka essentiel kaka bazala esika moko mwa moke ezomonana wana tolia na bango ezala ya basi ezala ya mibali tozotia bango kaka na bakolikoli mpo valise eza te baarmoire mpenza kotia bilambe eza te yango tozotia yango na bakolikoli soki balingi basokoli esili tobimisi tolatisi bango donc soki nzambe asungi okoyeba ndenge nini okosala bino moko bomoni deja tomonaki ke so baotanga libanda moye eza te yango totieli bango awa kaki modele ya toilette na biso yango wana puisque bana baza ebele ma eza te oyo kuta eza deja se etondi moye tofongola eza te donc fo tovide fosse septique wana après tobongisa condition nyonso ndenge esengeli toilette ezala puisque bana na biso bazala na condition malamu condition hygiénique ya malamu bango awa première soin dans au dispensaire eza dispensaire soki babeli tokotisi bango awa bazwi soin médicaux soki biki nde tozongisi bango na centre dispensaire ezosala 24 heures sur 24 heures eza baminga mpe baza wana oyo bazosoki mpe na bango soki bango babeli Seigneur, amour, tout sera sanctifié par la prière et par la parole. Tout sanctifié, il est kombo na Yesu ekontribuer na santé malamu bandeko nyonso balebile nzambe pambola susa provenance mbama oza nzambe andimisami ke nyonso oyo esimbami na yo elekaka malamu au nom de Jésus, amen. Amen. Donc mibale bango nyonso kaloso nalobi boye toke balembe banini banani bakolia fufu batia mosapi likolo toyeba nombre ya bato bazolia bato bafufu baza 4 baza 6 baza ebele
Batafuma. Yo mo match for me kan wa bon mo ko bon. Oh, na mundi mango da moi tene na fete. Abo de no za. Madame mafuta moi tene na mete. Loso. Loso de bele. Anyo ya bele ma. Te zenga me bonga ne so ana ka ta musuya. Awa. Ya linga bia me ke ba nga musuni. Awa. Na omega ka musu. Omega ka musu. En tout cas, bugene na yebo lambe. Bata fufu. Yo tya fufu ngata. Fufu to tshela ba oyo ha. Yaya fufu boza combien? Yaya fufu boza combien? 7. Kasi ndio comme ça. Là ça va être Bon appétit. Merci. Bon appétit. Merci. Joyeux Noël. Merci. Les enfants. Bolia. Nando mbasi uza musika. Benda kote tu. Freddy pusera bolia. Yaya boza misu. Boza. Yaya. Uile kubonga net. Uko mama boza. Tshele ya. Dina lwa. Encadré bazar costa maman mas tout à fait. Oui papa. C'est ça maman. Ah, maman só faz aí maman. Merci une fois de plus. Jambe oyo permetaki que ma bongisi oyo de kamalam. C'est toi Alpha et l'Oméga. Ozaki na biso lokola Emmanuel. Na pamboli yo Nzambe. Toi qui es le père des orphelins, je crois que Nzambe ozu contrôle ya bana o nyoso. Yoza papa malam. Pambola bankadre nyonso oyo bazuza charge ya bana oyo. Pambola bandeko nyonso ba contribuer kata na 10 francs pour na kokola pe koboka mabana oyo. Nzambe sunga
efongola banzela malamu pambola pe bamama bomoko bazwa mokano mpona kosunga su bana oyo nzambe pambola moto nyonso na sako lokola mombu na yo na kati ya bana oyo mokili endimisamake réellement tu élèves et tu tires de la poussière tika nzamba lola otombola bango basali na yo babima na kati na bango yawe badokter babima na kati na bango ba ADG babima na kati na bango bango nyonso nzambe baza na histoire meilleure nayebi koza na projet ya bonheur mpo na bango eno ya malheur nakangi baporte nyonso ya Satan même ba réclamation familiale ateza ya makila na yo ekoganga koleka makila ba famille nzambe batela bango quartier le père des orphelins ibe lobi Seigneur soki yo bombi na loboko no mutakobotola azate yawe nzambe simba bango na sa loboko na yo kimia eumela kati na bango tu es le prince de la paix pesa bango kimia pesa bango kimia nzambe pesa bango mayele na baye o bazoyekola pe bazotanga bazala basi minene pe mibali minene histoire na bango ezala meilleure mokolo moko ba comprendre que l'éternel agit merci nzambe parce que loboko no kati na bango elungwete yawe sunga bango sali ekota kati na bango bapengwa te parce que yanzoto so bale bazanya molimo ba ko perdre l'éternité sunga bango nzambe lobi akota éternité sunga nzambe na ngai kimia na yo eumela ndenge tomona na bango nzambe ndenge be tomona suna 2019 ne bandeli pe na suka zala nzambe papa pambola biso pesa biso pe ya mingi tozanga te nzambe ya kosunga o nyonso lokola ba besoin na kati ya lisanga ya bana oyo kumbama ozanzambe pambola bandeko o bazaki na kamera mutu nyonso akontribue na mosala oyo nzambe tika osunga ye na kombo na Yesu amen Amen. Amen. Joyeux Noël. Mama bana itale. Banasima toboya senza masuli. Omona mama Godé, omona mama Béatrice, omona mama Mado, do baze belé na Suzanne. Ile to sali boye biye ko mama. To konti bango nyo. Ebi kenza masuli ba ya futa nyo. Amen. Mama e bébé espoir. Ah, bayo. Na yana babale na yana babale na bana poto. Maman, comment on dit à moi ça la sundenge nini maman? Bébé, on lui a dit, il y a des gens qui sont en train de se faire.